Olive a récupéré. Pour maman Olive, de voir naye et pas ma commission, s'il vous plaît. Maman Olive a gagné à Kanini. Vincent Toulouse, Oyebi Kop, Oya Maman Olive, je suis pas d'accord avec ça. Maman Olive a banda coopération, Oya Lorbongo. Basali coopération, Oya Lorbongo, Lorbongo, Akosa Bisoka Kanase ya Bible. Nase ya Bible, Makambozo Sala Mabarin ya Batezo Kende. Maman Olive, yo kakake oyo betisi na mokili mobimba. Onoko national alobakate. Lor mbongo tomona ser oyo ayaka kokanga Maman Olive suki. Oyo lor mbongo ayelaka Maman Olive. Place akenda, tina moya lelo dossier nango. Mwa toyeba nango ezate. Eza lokola dossier ya 100 jours, mbongo ya 100 jours. Place akenda ti lelo. Mwa toyeba ezate pe tokotuna te pe totikali pe kotuna te. Poso ki totuni omemi ngambu otuni oluki bakanga yo batao na boloko oluki bakanga yo olimwa po mboka na biso ezalaka bongo Kongo koloba te atomoni mabe soki olobi supporter kako limwa na mokili Lorbongo opesa ser na yo o sacrifier kaka ser na yo boye akena alimwa nzoka nyoso wana. Je ne suis pas content à cela. Maman Olivier bisabiso ebele ya barin oyo zozwe pa ya bana ya batu ezokende wapi po yo toyebi déjà ozaki na ba problème ba rein po na ba poison na yo ba changer déjà oyo ozwaki epa ya quelques comédiennes oyo ba pesa yo ba rein siko tozo tuna ser ya Lorbongo oyo akenda wapi oyo bandaka koya kokanga yesu alimwa kaka boy histoire na yepe toloba te ba comédien mbongo ezalaka na suka te mbongo ezalaka na suka te lelo tozo mata ba avion lelo tozo la business na Maman Olivia CC ya kopesa ye ba rein ba ya CC lelo apesi biso 1000 lobi 2000 lobi 10000 mais sort nango okolia mbongo me kufa ekozala parce que reso keza lisusu na nzoto mutu te mutu okozala na vie normalité oh noko national alobaka te tango nyonso nazobelela Maman Olive intérêt na yo pa ya ba comédien ezalaka nini nzoka te Maman Olive akoma kosala business na ba comédien likambu na barin tala ndenge Zaire eziki vraiment tozo tuna eloko nini ezangaka po bokangela biso Maman Olive Fatime beto olobaki la biso batu nyonso ya mabe bakokanga bango siko tozo tuna Maman Olive azalaka na ye moteki nguba te moteki mapa te kasi ebele ya mbongo oyo mama akoma kosala ba sabotage euta wapi po na loi ya mboka na biso balobi na biso première dame azali politicienne te première dame azali juste mutoyo azo accompagner président de la république azo accompagner en tant que moi sinaye mais en tant que politicienne te mais siko ebele ya mbongo ya Maman Olive oyo sort nango euta wapi na ebisaka bino mbongo ya Congo eza mbongo ya Kodia eza mbongo ya ba comédien nyonso eza bomengo ya ba comédien eza bomengo ya ba congolais pardon mbongo ya Congo eza mbongo ya Kodia eza bomengo ya ba congolais nyonso na mokili mobimba po totalela kango tozimela kango Maman Olive tika likambo yo milimi yango milimo ba comédien ezokende ba comédien bazokufa bolalika bolamuki o comédien wana akufi nzoka te bango moko bazopesa barin na bango epa ya. Franchement, peuple congolais, je ne suis pas content à propos de cette vidéo. Un voyou ainsi réveillé les matins pour insulter ex-première dame. Franchement, je ne tolérerai jamais à cela. Car aujourd'hui, c'est ex-première dame. Demain, ça peut être notre première dame. Il faut condamner ces voyous comme ces messieurs-là. Il est totalement voyou, psychopathe, un vaurien, malade mental, peuple de Dieu. Un voyou expérimenté, incroyable. Des propos là, c'est grave, c'est discrimination. C'est grave, ça fait mal au cœur en tant que fatiste du son. Je ne
tolérer jamais à cela. Ex-première dame, même si elle avait travaillé mal ou pas, laissez la justice faire leur travail. Ce n'est pas nous ou vous. Il faut avoir du respect à nos autorités anciennes ou actuelles. Ce n'est pas bon. Quelle éducation vous affichez aux réseaux sociaux en tant que Congolais? C'est la honte. C'est la honte grave. Je suis fâché, tellement fâché. Un voyou comme ça insulte ex-première dame. Vous trouvez ça vraiment normal? Aujourd'hui, c'est première dame. C'est ex-première dame. Demain, ça peut être notre première dame d'aujourd'hui que nous aimons tous. Il faut condamner ces propos méchants. Ces propos-là, c'est grave, peuple congolais. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtons, s'il vous plaît. Ce n'est pas bon. Notre président veut travailler avec tout le monde. Notre président, c'est un président de la paix. Il y a Kimia. Notre président veut travailler avec tout le monde. Dans la paix. Vous ne créez pas des isanés. On ne veut pas cela en tant que fatiste. Nous, on veut travailler avec tout le monde en tant que fatiste du son. Je ne suis pas content à cela. Un vaurien comme ça insulte première dame, ex-première dame. Regardez. Un voyou ainsi. Tu peux critiquer. Tu peux critiquer, oui, mais tes propos-là, je ne suis pas content. Attaquer médium congolais, il faut respecter nos autorités. Tous qui ont travaillé pour notre nation, notre pays, on est tous des Congolais. Notre président veut rassembler tout le monde pour travailler ensemble. On est tous Congolais. Travailler mal ou pas, c'était auparavant. Mais aujourd'hui, actuel, on avance avec notre président intelligence, notre président fort, Fachi. On avance. Arrêtons de rancune inutilement car notre président Fachi veut travailler ensemble avec tous les Congolais exceptionnels. Vraiment. Je ne suis pas content à ces propos méchants, discriminatoires. Ainsi, non, il faut arrêter. Ex-première dame, Maman Olive Lembe. Elle est maman aussi de ses enfants. Regardez, ça fait mal. Insulter comme ça. Un voyou comme ça. Insulter ex-première dame. Là, je ne suis pas content. Franchement, c'est grave. Des propos là, c'est grave. Ça fait mal. Au revoir. Ici, c'est votre médium Tchété.